Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, shalom, tokomi, na moment, yako bonde l'ensemble, moment, ya culte, nabiso, ya pourquoi, avant, yako kindekolala, na moment, dekonangai, cause à la distraité, et soit concentré, bien-aimé dans le Seigneur, tikanan, oignon, sozali, kosala, soit quelques minutes pour être, tomi, présenter, l'uboson en zambé, avant, yako kindekolala, et tout comme maintenant, il y a prière agressive du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur bien-aimé. Dans le Seigneur, c'est la prière à ne pas négliger, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas manquer d'eko oyanga. Yangonde toye, n'importe quoi lelo, zala concentré bien-aimé dans le Seigneur, et bien-aimé dans le Seigneur. Na pourquoi lelo ezalimote Philippe Pété na kambayo na prière oyonde konanga yangonde bien-aimé dans le Seigneur et partagez na bande konsusu et bon invitaka bande konsusu Pété baya était avant ya kokende kolala ezali prière OK basaka na ranangote Pété tokolala ba conscience na biso ekosala te yangonde ezali moment oyo Munguna azali kosala makammingi et yamabe. Et bien-aimé dans le Seigneur, tokozo à quelque temps avant et tokindekolala, to se présenter il boson ensemble toyaka biso toyaka na culte na pourquoi culte elinkoloba un moment où tozali ko rendre gloire et pas une ensemble moment où tozali ko rendre puissance et pas une ensemble moment où tozali ko rendre et honneur et pas une ensemble moment où tozali ko rendre hommage et pas une ensemble na biso tokozala reconnaissant du boson ensemble au abatté biso pendant toute la journée bien-aimé dans le Seigneur et les paix moment où que toko singa bolimbisi et pas une ensemble pour être tola la malam. Donc toko mandana nous na prière d'ouverture bien-aimé dans le Seigneur nasima tokoyoka maloban ensemble et tant aussi sa koyoka maloban ensemble toko kota na prière agressive et proprement dite, bien-aimé dans le Seigneur, tantôt aussi sa prière agressive, tokotika, butu nabiso, namaboko n'ensemble prêté, tolala, nakimia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangwana, bien-aimé, cause à la distraité, et à la concentrer, et de kolanga, tikanano, nyoso zali kosala, et zali moment tekeno, et ezali lokola émission te bien-aimé dans le Seigneur, mais ezali culte était et sengeli okota na prière toko bandanano kotika moment oyo namaboko ensemble bien-aimé dans le Seigneur et quand la vie se place aux ailes sois concentré bien-aimé dans le Seigneur et c'est le culte du soir qui a déjà commencé bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Tobandi kotika moment oyo na maboko na nzambe ete nzambe abanda na biso pene asuka na biso ete Seigneur azwa contrôle ya nyonso tozobondela na kombo na Yesu Père de gloire moment oyo na maboko na yo du début jusqu'à la fin yonde ozala nzambe na biso apazwa contrôle et ya culte ozwa contrôle ya bandako na biso ndeko na ngai bondela ete Seigneur azwa contrôle ya ndako na yo na moment oyo bien-aimé dans le Seigneur, et à des moments crucial, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Tangoubana Nzambe Bazali Ko Sangana, Nengeto Sangani Boui, attaque Tozana vie rituelle, bien-aimé dans le Seigneur, Tozali, et Seigneur Azalina Biso, attaque Tozalina distanciel, Azanabiso, bien-aimé dans le Seigneur, Yangonde Totik, moment où dans ma beaucoup là, Nzambe, Seigneur notre Dieu, soit contrôle à Nyonso, du début jusqu'à la fin, prêtez Jalin Nzambe. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, tout moment où papa, soit contrôle à Nyonso, Nyonso, ils allaient confesser comme bon en zombété, ils allaient benganango, n'a pourquoi lelo, au nom de Jésus, nous y a Nyonso ya moulili, batak Nyonso ya moulini, tout repousser yango, au nom puissant de Jésus, Alléluia, Seigneur notre Dieu, au nom de ses alliés à yoté, et à la musique à la biso, n'a pourquoi lelo, Alléluia, tout bien-aimé dans le Seigneur, tous 8 ans, et toi d'oreiller, Alléluia, avant ton quota, na prière agressive, adorons le Seigneur, bénissons-le, le Seigneur de puissant, créateur du ciel et de la terre, les deux qui vivent éternellement, Nzambe apesio nanga, souffle de vie, na pourquoi lelo, et bele bakoufi, pendant la journée, Nabutu, balamukite, mebio nanga to la mukaki,
totelemaki tokendaki na misala na biso kumisa ye na pokwa lelo Nzambe mon santo le roi des rois, le Dieu qui ne peut en aucun cas changer. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mo bateli abomonanga papa soki o batelite mo batela ko batela sepamba e pande konanga bondela kumisa e pona santé ozanango tuna ba oyo bazali ko bela na tango oyo bazali ko mona ete mokile suki ndekolanga kumisa e pona santé. Alléluia. Nzambe, papa na commission pour la santé malamu au pesinga. Tombola mungongo. Est-ce que tu peux monter dans la prière avec moi? Est-ce que tu peux prier avec moi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur? Tombola mungongo na yo, ezalinda kuna yo, et mon côté, à côté les médailles, et téléma, ce que mon équipe non, le collecteur comme ba héros. Et ils dit aucun autre m'a dit que le diable était bien aimé dans le Seigneur. Zoa position idéale pour adorer Nzambe. Zoa position malamu bien aimé dans le Seigneur. Tombola Nzambe. Alléluia. Mo santo Nzambe munen. Alléluia bien aimé to m'a dit que belela. Présence na ye katna bomo na biso katna bandaku na biso. Papa que ton règne vienne. Tozobele la règne na ye katna ndaku na yo katna bomo na yo. Alléluia ndekonanga. Alléluia, bossana ma problème, bossana ma difficulté, bossana maladie, tombola Yesu. Alléluia, Bible le biete. Aladiko vanda na louange ya peuple na ye to loué to kumisa ye na pourquoi lelo. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. Alinga kaba ingrate bien-aimé dans le Seigneur. Tokumisa kanisa talika moko Nzambe oyo asalelio bien-aimé dans le Seigneur pour nako kumisa ye na pourquoi lelo. Alléluia papa na pambolio nos santo la lola que ton règne vienne. Alléluia tozali ko élever Yesu na bandako na biso bien-aimé dans le Seigneur. Bitumba mingi oyo tozanango ezali ete bandako to akovanda ebele ya bandako ezali ba maison hantée. Ok, diable a vendu la, tozobelela, règne Nzambe, présence na ye, Seigneur, alléluia, tozo tombola Yesu na bandaku na biso, ndaku na yo wana, ete Seigneur a régné, azwa contrôle ya ndaku na yo, Seigneur zwa contrôle ya ndaku na nga, au nom puissant de Jésus, le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, tout commissaire bien-aimé dans le Seigneur, prêtez à commissaire biso ban Nzambe, ya ofele bien-aimé dans le Seigneur, talele l'autre commis, et te ozobon de l'Nzambe pe azo kayo, commissaire, na pourquoi lelo, to sange le monene na ye, pona nyonso asali, banda tongo tina, na pourquoi oyo ndeko na nga, tozo commissaire lisusu, banda mbula oyo banditi lelo, azali ko batela biso, bazo a janvier tim kolo lelo, combien de bateaux bakufi bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Obelaki, obiki na maladie. Alléluia. Hosanna bomo. Bien-aimé dans le Seigneur. Kumisaye. Pétajali Nzambe mona. Bien-aimé dans le Seigneur. To sengi mawanaye. Avant to kende kolala. Ya. Et prete soka ye na butu. Alléluia. Akutiyo na masumo. Tikali. Alléluia. Prete sokindo kaye. Prete akutiyo na lisumo. Et affinio. Dekolanga et tozo senga mana Nzambe. Likolo na biso. Seigneur, pardonne-nous et pitié, Seigneur. Nous sommes tous tes enfants. Papa, pardonne. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne te souviens pas de mes péchés. Ne te souviens pas de mes erreurs. Ne te souviens pas de mes manquements. Ne te souviens pas de mes désobéissances. Pardonne, Seigneur, car il est écrit que si tu gardais les souvenirs des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi. Limbi sangai papa. Nazali mwana mutu. Rabole mbulanga. Omis nangai na mon. Onyonso na kanaki. Onyonso na lobaki. Onyonso na sali. Oepesio lokumute, Seigneur. Pardonne. Et pitié, Seigneur. Et pitié, Seigneur. Papa na sengi mawana yo. Pourquoi lelo? Pourquoi lelo? Mawana yo nzambelanga. Alléluia. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia, Seigneur, pardonne. Alléluia. Et pitié de nous. Alléluia. Il est encore écrit qu'il a été offert pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre justification. Mokola moko azosenga. Justification na ye na pourquoi lelo. Seigneur, justifie-moi. Et papa n'a trouvé grâce na misu na yo. Na pourquoi oyo.
na trouvé grâce kwete yo jali nzambe papa limbisa limbisa bana nanga limbisa famille nanga limbisa ba proche nanga limbisa Seigneur peuple nyonso pesinga etena kamba papa limbisa bango papa kotangela biso mabete yokamawa tobeleli makila makila na Yesu epeto la biso tozombela makila o amelisi bana nanga makila makila Yesu Kristo makila o epetola makila makila na elonga makila na elonga au nom puissant de Jésus totomboli mbendele ya makila na bandaku na biso etetango mungu na koya akuta haleluya makila na Yesu etelema makila na Yesu eloba na faveur na biso il y a la puissance qui est dans le sang et à la partage na biso et aussi il y a la victoire dans le sang alléluia bien-aimé dans le Seigneur obéléli la victoire qui est dans le sang de Jésus et à la partage na biso et à la partage nanga au nom puissant de Jésus alléluia alléluia nabelelio papa abelelio la victoire victoire est accompagnée dans tous les domaines de ma vie dans toutes les circonstances de ma vie la victoire nandako alléluia naba démarche na yo ndeko nanga belela elonga elonga makila na poko lelo elonga tina otoyelaka ya poko ezali pete tozala balongi pete tozala na sécurité protection spirituelle yango de tozotata elonga alléluia na bisika nyonso baki ko échouer na bisika nyonso ba échec nyonso ezali ba échec répétitif nyonso ya bomo na yo tata elonga au nom puissant de Jésus elonga ya makila alléluia na maladie wana tata elonga na ba démarche na yo tata elonga ya makila balonga kikuna na likolo pona tina ya makila yo pe elonga na ipena longa pona tina makila au nom puissant de Jésus alléluia yangonde ba bonde la kabo na pokwa bien-aimé dans le Seigneur azabito bele molimo santu na nzambe molimo santu na nzambe atele misabiso ya ozala matinda te ozala ya côté les mains tolandela la kayote na sima telema molimo santu na nzambe toi qui fais de tes serviteurs de flamme de feu salangai flamme de feu au nom puissant de Jésus salangai flamme de feu telemisanga apana prière ya pokwa apa alléluia tozo pelisa moto ya molimo santu na kati ya ndako kuna ndako na yo ndeko nanga na pelisi moto alléluia alléluia Seigneur vie de prière nanga ekufa te elemba te Seigneur activez ba don spirituel kat nanga cher Saint-Esprit de Dieu activez la faim et la soif de Dieu kat na bomo nanga activez Seigneur notre Dieu et la passion de Dieu et nazala mutu o ke na kangama na Yesu akangama na Yesu alléluia molimo santu na nzambe telemisanga na kotanga maloba na nzambe pesanga mayele pesanga bwanya alléluia latsanga esprit ya sagesse pe ya révélation apa illumine toutes les zones d'ombre de ma vie apa komisanga sensible spirituellement nazala malemba te Seigneur nazala matinda te Seigneur alléluia telemisanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons. Il est là, il est avec nous ce soir. Bien-aimés, dans le Seigneur, yaka pokwa nyonso kozangate, pokwa nyonso yaka topelisa moto bandaku na biso, moto epela bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur. Yangonde, nanoto silicité de notre qui programme, tokoyoka parole de Dieu, tokokota na prière agressive, et puis tokotika butu na biso na maboko na nzambe, bien-aimé dans le Seigneur, kozangate. Ndeko nanga soki nano, osabona na yote, sabone na yo na pokwa lelo, bien-aimé dans le Seigneur, vous partagez, na ba réseaux sociaux na bino, salé l'ensemble, et Exode 23, 25, zambazolo bake, servir ngai nanu liboso, avant na pambola yo ya toluka ba bénédiction na banzela nyonso bien-aimé dans le Seigneur bolaike bo sala ba commentaire bien-aimé dans le Seigneur yangonde etina otoelaka na pourquoi la prière à ne pas manquer, la prière à ne pas louper, la prière à ne pas négliger, ko négliger yangote de konanga
wana nde diable nde moto asalaka bongo ke okoma bongo po ete eloko ya liboso diable abundisaka na bombo ya bato oyo bandimela mpenza na solo ezali la vie ezali la vie de prière soki vie de prière na yo elembi haya azwi yo malamu yango nde ndeko na ngai kozanga te na psaume 133 verset 1 tina 3 elobi ke ntango ezali elengi ezali kitoko po ete bana na nzambe tozala elongo ntango tozali ensemble yango nde nzambe akisaka babénédiction na ye yaya kolanda nzoto te kolanda diable te yaka ntango nyonso telema na bapriere ya boye ndeko na ngai bundisa pongi bundisa pongi bundisa bolembu kolanda bolembu te kolanda priere oyo te ke olaleli na mbetu ndeko na ngai obien soko omoni ke position nini oyo ezolalisa yo yaya yango ntango ozosala bongo molimo santo akopesa rapport malamu yango nde seigneur akotombola yo yango nde bien aimé dans le seigneur sans plus tarder tokomi na moment ya koyoka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe na pokwa lelo e maloba na bomoi maloba na nguya maloba oyesali komonana na oyesali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, zala na Bible na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe na pokwa lelo avant aussi sa culte na biso avant tokota na prière agressive du soir afin que to attaquer pe ba nyonso bazali ko attaquer biso. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Bien-aimé dans le Seigneur, tozali na temps ya guerre basakana nango te munguna asakanaka te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde zala la Bible na yo zala disposer tina otozali koyela na pokwa nyonso ezali pona tina ya combat spirituel ezali po ete etango wana oyo monde ya ténèbres monde la biso tango wana ezala lisusu te. Bien-aimé dans le Seigneur, yango nde prière ya tongo ezaka to bondelaka mpona kosenga kofongola mapamboli me ya pokwa ezali mpona protection na biso parce que nase nayebisa bino ke butu ezali moment moko ya mystique ezali moment moko mystérieux ezali moment moko oyo ke conscience ya mutu ezali ya kolala yango nde makambo mingi esalamaka na butu yango nde na prière ya boye ezali temps ya kosakana nango te. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Simba Biblia na yo, bien-aimé dans le Seigneur. Tokomi tango ya koyoka maloba na nzambe maloba na bomo maloba oezali komonana na oezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible na yo bisika oezali et nazali ko lendi sa yo tango nyonso ete Luka ete osomba Biblia ya papier pona kosala ba étude biblique ete nzambe azali koloba ke peuple na ye ezali kokufa pona kozanga koyeba ndeko na ngai soki ozana boyebi te nzambe akokonfie yo te makambo minene na kozongelaka yo tango nyonso po ete olamuka kote wana po ete lelo ba église ezali ko privilégier prière ezali koteya mateya ke bato bayeba maloba na nzambe te ba enseignement ezali te. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tango muke oyo tozali koya pokwa nyonso awa yaya kokasa te ke po ete ozali ndako na yo ozala kaka ndenge ozali wana zala na Biblia na yo pembeni ezala na responsabilité wana ndeko na ngai ezali très important mpona nzambe na pokwa lelo. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous avez la Bible na yo bisika wana ozali zala kata na 15 minutes tia 15 minutes pembeni tous les jours ya kotanga Biblia. Bien-aimé dans le Seigneur, ezwa tan na yo ete otanga Nouveau Testament nyonso aussi ça attaque que aussi otanga zongelango susu pete et matière ekotayo malamu. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, sans plus tarder na pokwa lelo tozali kotanga maloba na nzambe maloba na nguya maloba oyo esala oyo ezali komonana na ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi to banda qui t'aime oyo ya la prière la fois dernière
bien-aimé, dans le Seigneur, ne sois pas distrait. Et fongola mato inayo oyoka, la pensée de Dieu, n'importe quoi les lots, mais diable a l'ingakateke, la pensée de Dieu, c'est que Dieu veut et c'est que Dieu ne veut pas. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pourquoi Achaka était, Batubamona était, par tant il y a parole de Dieu, Ezali Natinate, déclarant encore une fois, Ezali faute. Tout le temps qu'il a fait dernière, Namukanda, il y a Ephésiens chapitre 6, verset 18, et on va déplacer, tous allez continuer sous, bien-aimé, dans le Seigneur, petit Oka, Maloba Oyo, Ezalikuna. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Bien-aimés dans le Seigneur, ton vie était tous nous na forme peut-être la prière ezali moyen ozambe apesa biso peut-être tous se communiquer naie peut-être tous se communier naie. Bien-aimés dans le Seigneur, yangonde les premier ennemi, il y a prière, c'est notre corps. Nous autres, bien-aimés dans le Seigneur, elingaka prière, nous autres, elingaka prière, ennemi ami balé, c'est le diable. Yangode ba collaboraka, ba travaillaka ensemble, peut-être yo au bon de la tête, peut-être yo oye ba ko bon de la tête, peut-être yonde oye ba tina ya prière, te ya ce que le sur na vie na yo. Bien-aimés dans le Seigneur, soit un homme de prière, soit une femme de prière. Ceux qui osent aller moutou ya prière te et ya okone sur te, bien-aimé dans le Seigneur, c'était que des hommes de prière, des femmes de prière, bien-aimés dans le Seigneur. Yangonde prière ezali arme offensive et défensive aux ambassades. Peut-être tous se défendre nango, peut-être biso plutôt attaquer nango, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde arme yako attaquer nango, yangonde ba prière de combat aux ali komona était aux ali kosala et Seigneur était au kasumuka na prière. Bien-aimé dans le Seigneur, oh la mouka, la prière peut-être au combattre les autres, au combattre le diable et offensive peut-être monde à ténèbres ezali ko combattre biso monde à ténèbres et kokoti kabiso na kimate et Seigneur était biso peto to attaquer bango. Bien-aimé, l'arme défensive pour la nuit, et yango de tango tous allez ko invoquer ensemble, ko invoquer ensemble, ko belela les secours de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, et zambe à côté la biso, zambe à bunde la biso, zambe à la côté na biso, yango de bien-aimé dans le Seigneur. Mais Bible était faite en tout temps. Natango nyonso, bien-aimé dans le Seigneur, natango nyonso tosala la prière par l'Esprit. Prière par l'Esprit, ezali prière yaba paganute yaba tu o bazali lokolo na kati lokolo libanda te peut balobi esprit wana ezali esprit avec un petit et mais ezali un esprit avec le grand et ezali esprit ensemble yango de okoki ko josifier le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de okoko le bateke et molimo et sala, molimo et sungabiso, non. Bien-aimé dans le Seigneur est une faute très grave, une faute grammaticale très grave, bien-aimé dans le Seigneur. Yangode molimo azali nzambe. Et l'esprit n'est pas une force, mais c'est l'esprit qui donne la force, c'est l'esprit qui donne la puissance. Bien-aimé dans le Seigneur. Yangode essayer tout ça la bas prière par l'esprit. Yangode tous allez ko échouer pété ba prière na biso nyonso ezali na nzoto, ba prière na biso ezali na ya molimo te, ezali ba prière ya nzoto, bien-aimé dans le Seigneur. Yangode tango ke ozali ko sala ba prière ya nzoto, yangode résultat ezalité pour être makambo. Nous sommes sur le plan spirituel, tous en a plein et tous en sur le plan et y a bomotoboité, il y a monde physique tous allez ko vivre té, mais bien aimé dans le Seigneur, tous allez ko vivre namakambo, il y a esprit, yango de Seigneur était au côté esprit, ce que lingu olonga bien aimé dans le Seigneur. Il y a d'abord est-ce que osayan zombe oso ndime la Yesu katina bombo na yo, est-ce que Saint-Esprit avant da katina yo peut être balobi que ba oy ba ko bondela wana ba bondela par l'esprit qui est en nous, par le Saint-Esprit de Dieu. Yango tango zali ko sala ba prière na nzoto, yango de bozali komona ete eloko mokote ezali ko tambola bien aimé ko sala l'esprit et prière par l'esprit ezali ko luka
atmosphère spirituelle, ezali koluka l'ambiance spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde bozali komona ke ezali kokende bien te bonani pete batu mingi ba église lelo zali koluka te ke baluka atmosphère spirituelle te, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde banzembo badoration pe memaka atmosphère wana spirituelle lelo banzembo ikoma banzembo forgé banzembo likolo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être au sala la prière par l'esprit et Seigneur était se communiquer se reconnecter dans l'esprit. Il faut la concentrer, il faut la distraire, il faut la que mato inayo en même temps la prière, en même temps la makambo ezali koleka tout autour na yo, bien-aimé dans le Seigneur. Ezali ndenge onate et na mukolo ya Pentecôte to kotanga ngo makambo eleka kinini, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur mukolo ya Pentecôte tango molimo akitaki nambaye koli tala siko constat ba monaki bango et ndenge nini balobaki yango ndeko nanga pete o reçu prière na yo, il faut kota na molimo ba prière ezalaka ya mbebote ezali superficielle te, il faut kota penza kati na molimo oyoka ndenge babandaki koloba na bango. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 12 à 13. Ils étaient tous dans l'étonnement des sachants qui pensaient, ils se disaient les uns aux autres, qui veut dire ceci, tango batu wana baye kokuta baye koli, bazali koloba naminoko ya sika, bazali koloba en langue, mais batu wana bakamwe, na verset 13, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Seigneur était au langwa molimo. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière n'a biso lelo, ezali inefficace pour être, ezali prière par l'esprit, ezali prière par otozo forcé kakan zoto ou bien ozo salango superficiellement, bien-aimé dans le Seigneur. Ezali ndenge wanate, bien-aimé dans le Seigneur. N'importe quoi le bien-aimé dans le Seigneur, tous allez retenir était comme ça la prière par l'esprit. La prière par l'esprit est puissante. La prière par l'esprit, yangonde et ko renverser ba forteresse ya munguna. La prière par l'esprit, ezali prière ezali que ozana connexion dans Zambé, ezali que ozali na rapport dans Zambé, ozali na connexion dans Zambé, bien-aimé dans le Seigneur, comme un général de corps d'armée que azali na front, mais azali na communication na président na yamboka, azali na connexion na premier ministre na bango. Donc eli koloba que azana puissance nyonso, azali na appui nyonso, bien-aimé dans le Seigneur. La prière par l'esprit, ozali na appui nyonso spirituel. Yangonde ndege toti koloba ete la prière est une arme et arme offensive. Yake attaquer nango munguna. Ezali arme défensive pour se défendre nango. Ça là, la prière par l'esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça la prière, yamunokobo, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde mutu, ezali ko sala ete, tozali ko ressurete, ete bando ki bazali ko régner tilelo. Yangonde celibawana, ezali ko régner tilelo parce que au combattre tango nanzoto, mais pas par l'esprit. Alléluia. Yangonde prière, la prière n'est pas pour les impudiques, la prière n'est pas pour le charlatan. Prière ezali pona impolité, la prière est pour le saint. Ezali la propriété privée ya ba saint. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde ozali comme on a été makamingi ezali ko changer te, mais ba prière changer prière na yo. Yango tant ya prière ezali tant ya ko sakana nango te, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux réussir, bien-aimé dans le Seigneur, change ta façon de prier, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Ma prière nyonso, bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'a pourquoi les autres allez connaître était ce que vous avez reçu, ce que vous avez makambo échangé. Faites la prière par l'esprit de Dieu.
Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tokoya koyekola. Ndenge nini pe Jésus yemoko abandaki ko prier, ndenge bien-aimé dans le Seigneur. Ce que ozo sala la prière par l'esprit ndekolanga. Oko sentir suki on a eu mutu ezali kolinga. Oko sentir ete bamsusu akomi kolela. Mami sezokita. Oko sentir bamsusu ete resengo elatio. Oko sentir atmosphère spirituelle bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yango de tozali na pourquoi dekolanga changer façon na yo ya pour prier. Yango de na pourquoi lelo la prière par l'esprit est puissante. Alléluia. Yango de mutu ekoki ko renverser ba forteresse nyo se telemi liboso na yo. Yango de mutu ekoki ko briser ba ligne se kangyo. Yango de ezali kaka tete ba sali na nzambe ba prier pour na yo. Ceux qui ozo sala ngo par l'esprit okoki ko briser nyo se kangi bomo na yo. Ba ligne nyo soana yo moko par la prière par l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yangonde okomona ete makambo eko changer bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Yangonde bayaki kokuta bayekoli on dirait balangwe langwa molimo bien-aimé dans le Seigneur. Kotana molimo, plonge-toi dans l'océan de l'esprit. Plonge-toi dans le bain de l'esprit. Yangonde okoresu bien-aimé dans le Seigneur. Yango la eko funga melabiso yangonde bien-aimé dans le Seigneur. Makambo ezali kosana masusu telelo. Yangonde tango ba église de réveil et banda. Tala ba vision, tala ba révélation, tala ba don de banda ki kosala bobandi kakaboye. Bien-aimé dans le Seigneur. Ba prophétie kiti. Alléluia. Ba parler, ba vrai parler en langue et bandi. Oh tozo mona lelo. Ezali yango te bien-aimé dans le Seigneur. Tika soki ba balaki sa ndenge dini ya koloba langue balaki sakango mutute et tika la na mutute lokola langue o biso tozo ba na mukiloke lobi ozongela kaka wana non tant sous lelo ba ko pesa yo langue ya boy lobi ba poete aza Saint-Esprit azali nzombe ya multitude ya diversité akoko ya teke kaka langue moko wana okoyoka kaka maloba na bango wana ya lelo wana langue wana kaka yango moko wana lobi azongela ngo non bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La prière par l'esprit de Dieu. Yango de mutu eko renverser ba forteresse. Yango de mutu eko fongola yo nzela. Yango de mutu eko koisa ba géant nyonso ba telemi liboso na yo. Alléluia. Pourquoi lelo toluka atmosphère spirituelle wana toluka yango. Alléluia. Au nom de Jésus. Yesu kombo na yo mokangoli Yesu oyo kaka mabondeli nanga Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso temba Yesu ozotala fukama. Sois concentré, bien-aimé, dans le Seigneur. Et kota na molimo. Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu, kombo na yo mokangoli. Yesu, oyo kaka mabondeli nanga. Yesu, otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yaka Vanda na motema nanga Yaka Vanda na bomoi nanga Yaka Vanda na motema nanga Kombo na yo eleki nyonso. Yemba Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli nanga. Yesu otombolaka mokwei. Kombo na yo eleki nyonso. Yesu yaka vanda na bomoi nanga. Yaka vanda na motema nanga. Yaka
Vandana bomoi nanga kombona yo ele kinyonso balukaka atmosphère ya bo spirituel yango tongo ya boye ofukami okoti peza nanzembo ya okoloba langue kutu mutu atindi yote oko prophétiser ata kutu ozayo moko oko prophétiser parce que molimo nzambe yende asalaka na badoration. Alléluia. Yaka yaka vandana bomoi nanga yaka vandana motema nanga yaka vandana bomoi nanga kombo na yo eleki nyonso. Oh Yesu kombo na yo mokangoli Yesu oyo kaka mambondeli nanga Yesu otombolaka mokwei kombo na yo eleki nyonso. Alléluia papa. Vanda katina motema nanga vanda katina bomo nanga kambanga i papa mimonisa Seigneur na péché motema nanga na pourquoi lelo. Alléluia papa na lingi nazala na yo. Je veux être avec toi, je ne veux pas être ailleurs, je veux être à tes pieds Seigneur. Alléluia. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, le Dieu de toute la terre, le créateur du ciel et de la terre. Alléluia papa. Merci pour la parole na yo. Et Seigneur notre Dieu, nazanga Seigneur connexion te na pourquoi lelo nazanga réseau te papa au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia bien-aimé dans le Seigneur. Soki ke nano pesa motema na yo te pa inanzambe et même na ba prière ya boy pesa motema Seigneur na pesa motema nanga na pesa papa. Alléluia. Donde vanda kati na bomo nanga donde sala kati na bomo nanga. Pourquoi oh bien-aimé dans le Seigneur la prière yangonde mutu ezali tellement combattu parce que le diable sait que oko combattre et nzoto na diable babundi sakami yango tika nzoto na yo et pas dans Seigneur notre Dieu tikete Seigneur. Il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Papa nzoto nanga et dans la temple ya Saint-Esprit ya ndeko nanga et nzoto na yo et dans la temple ya matongite temple ya masumute mais temple ya molimo santo na nzambe zwa contrôle ya nzoto nanga zwa contrôle ya corps ya âme et esprit nanga et je vais être utile à toi. Alléluia. La prière puissante, la prière par l'esprit. Seigneur notre Dieu, molimo santo na nzambe kambanga et papa même Seigneur n'a retrouvé le chemin de la prière par l'esprit. Alléluia. Nzambe tata la prière il y a concentration, il y a prière il y a mutu azali plongé dans l'esprit. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur yango toko l'église est devenue faible parce que ma prière est allée kaka superficielle et allée kaka ma prière a forcé nzoto buka kata nzoto non. La prière est spirituelle, la prière n'est pas charnelle. Alléluia. Seigneur notre Dieu, connecte-moi Seigneur, branche-moi au Père. Alléluia. Molimo santo nzambe, branche-moi, connecte-moi. Alléluia. Alléluia. Dans mon ankembo na yo, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nzambe tata mimoni sakat na bongo nanga. Seigneur, toi qui fais de tes serviteurs de flammes de feu salangaï flamme de feu, ma prière n'a pas la moto. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Ma prière personnelle, Zalakape, ma initiative personnelle. Yako Bondela, Yako Luka. L'atmosphère, Rwanda, prière. Yako Ozi. Adoration au thé, au Fukami, aux alikwa adoré Zambé. Alléluia. Yaya, Okomona Kutute. Okobanda Kosanti. Oko santi malobana yo okutu ebandi ko bunga oko yeba kutu tema kamunini ezali koleka. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu et pour cette parole de ce soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde tous allez continuer ko bonde l'ensemble le collège la prière agressive du soir tous allez ko bele la moto l'ensemble yangonde mutu azali connecté mutu azali par l'esprit yaya yangonde ko bele la moto ko pe moto eli kutunano asisa nano malobate
Alléluia. Hôtel ya bar moto ekita. Alléluia. Il est là comment kobele la moto maison kita kaka te zopela te ponani. Tant ozana yo ensemble mais osa connecté te. Alléluia, osa branché te bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, sois branché par l'esprit. Alléluia, sois connecté par l'esprit. Alléluia, obele moto. Moto na kan ya bayine nanga. Alléluia, moto na et tout ma œuvre non soit diable kati na bomo inangai. Alléluia, Père de gloire. Alléluia, je prophétise le feu. Je déclare le feu ce soir. Alléluia, on consumer maladie et consumer célibat et consumer la solitude, la galère, la misère, la pauvreté. Ya talaba makambongo et fanda kati na biso belebo. Mais tant que toujours ça la prière kaka ya mbebo par l'esprit yango zomona ke ezali ko persister. Alléluia, ya kota par l'esprit. Alléluia, na pelisi moto au nom de Jésus. Alléluia, babo tout nyonso ba malédiction nyonso ba malchance nyonso. Ba mauvais sort nyonso au nom de Jésus. Yamba moto la nzambe etumba nyonso. Tango kitaki. Alléluia, na tango ya Eli na mabanga na etumbeli na bakonye na maye etumbaka na maye ya yango depete tozalaka connecté te. Alléluia, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Moto l'ensemble. Et nini ba imposa yo ba mauvais sort nyonso ba jeta yo moto na pourquoi lelo. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable? Œuvres nyonso ya diable na ndako na bomo nanga na ministère nanga. Alléluia, na corps na âme l'esprit. Alléluia, œuvres nyonso ya diable moto l'ensemble esprit nyonso ya œuvres nyonso ya diable ya sorcellerie na kati ya famille na bino ya Kindo kezali coopérer ti lelo yo mwana nzambe oza na famille wana non po nani yango detila ya prière yango wana tant que obundisi yango te e coopérer tant que obundisa milimo ya famille te yango deso obundisa yango moto. Alléluia, ya betata na bisika bandoko ya famille nanga bakutana ka moto l'ensemble na ba prison na bango au nom de Jésus. Ba prisonnier nyonso bazali ya famille bobima mabala bima. Alléluia, ya ozo balate oyebini pozo bondela te kokasate pozo sambela mais il faut prier mabale kanga makuna na chela. Alléluia, yozo lukalibala la poto ya eko ya te bunda na prière et ni nango ezali kokanga bombo na yo moto na nzambe tumba yango au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali temps ya pourquoi tozana tango mukeme na bayini na ngai nyonso nyonso ayebi likambo na ngai moto na nzambe elanda. N'est-il pas écrit que papa yozali le feu de vos rangs? Papa a dévoré nyonso ayebi likambo na ngai nyonso ayebi likambo ya bana na ngai nyonso ayebi likambo ya ministère na ngai oyebi makambo ya libala na ngai nyonso ayebi likambo ya finance na ngai moto na ennemi na ngai papa moko te atikala na kimia. Alléluia, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Bandoki bino bozotika bango ndoki moko te opéré na kati na famille na nga au nom de Jésus. Moto elanda ndoki nyonso au nom de Jésus. Et na pourquoi alléluia. Verset 18, verset 18. Et ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Na lié bandoki nyonso sa famille na nga na pourquoi lelo ndoki moko te a opéré. Ezala na balabala na quartier ezala na immeuble mandoki nyonso l'esprit balefike na lié bino na kombo na Yesu ya soko lié bango ana se na likolo pe bali yango ba prière par l'esprit yango ana ete tozali en connexion na lola nyonso zali kosala likolo zali kosala eli abatindelaki basoda na chef ya basoda alobi ke soki si je suis l'homme de Dieu comme tu le parles. Alléluia, moto ekita moto ya molimo tendele tozobela ya molimo te moto ekita bo etumba chef ya cinquantaine au nom puissant de Jésus. Père de gloire, Butu ona maboko na yo. Grâce na yo sombe, ezali kolo na biso. Yo te mutoloba ete mokote akoya ko perturber pongina bino papa mokote pongina ezala perturber na poko lelo protège-nous. Alléluia, bondela bien-aimé dans le Seigneur, bondela yango de na sana posete dans mes maillots na prière par l'esprit. Yangonde okomona ke oezanga par l'esprit omoni ndenge ozobondela ya kovandela na mbetu omoni te ke olaleli otie telefone na mutu okoyako
Au voyant qu'on s'est réveillé, prière et c'est ici là qui bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des combats. Alléluia. Tamboula. Ndakwane Isayayo. Alors qu'il y a Ezekiel. Manamutu. Va à gauche, va à droite. Alléluia. Va à gauche, va à droite. N'est-ce ma prière. Déjà, on va écouter à une heure. Et n'est-ce ma aucun là. Alléluia. Papa, je ne peux pas, je ne veux pas cohabiter avec un esprit maléfique, avec un démon. Non, papa. Pongi na ngai na tozo plongé ba pongi na biso na makila na Yesu. Pongi ya bana na makila na Yesu. Pongi ya mosi na yo na makila ya Yesu. Pongi ya mobali na yo na makila ya Yesu. Alléluia butu oyo. Eza la butu ya kimia. Butu ya kimia papa. Annonce-nous de grandes choses. Parle-nous papa tozali bana na yo. Et annonce-nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom de Jésus-Christ. Papa, levez la vision dans ma vision nocturne. Levez la vision dans ma songe, dans ma rêve. Alléluia. Alléluia. Père de gloire. Mimonisa Katnabo Monabiso. Érige un mur de rein infranchissable, Père. Au monde des ténèbres, Bamona, Ngote, mais Baba, Panzana, Mirouana. Alléluia. Alors, maintenant, Ézéchiel, que moi, je te ferai comme un mur de rein. Hey, Bible, Ngaïse. Seigneur, Salabiso, Baboutou, Alléluia. Nous allons le mur de rein. Mur ya libende et pas à viona bango et pas à bango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Makilana et la couverture ya moko na moko. Père de gloire, mon panga na yo la porte ya moko na moko. Beta moko. Mon panga na se multiplier. Ngaïté, Bible. Et tant on est Ézéchiel 21 comme on a lu Ézéchiel. Si ko beta moko. Mon panga na se multiplier. Sur le plan spirituel, tant on beta moko. Et se multiplier comme belé. Ketina chela. Ketina bekole na bino. Ketina ba. Bazadiko Bundisa Yohana, Mupange Badiko Landa Bango. Au nom de Jésus. Qui m'y a yo Zambetata. Seigneur Tango Ram Sabisolo Bina Tongo. Hey Nakimianso. Nous te promettons de te donner toute la gloire. Bananga Bazala Nakimianso. Mon côté assis sauté. Peuple Pessinga et Nakamba. Papa batte la bango. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la grâce en abondance, grâce et la prière par l'Esprit et quitter la moko na moko. Tobandako prier par l'Esprit. Ya basakana na prière te. Alléluia. Yango tango tozali kosanga na boye na pesa kabino tango nyonso psaume 133 verset 1 à 3 que tango tozo sanga na boye yango kosaka na prière te. Yango nzamba kitaka. Akitsaka la bénédiction. Yango nde tango nous allons diable à combattre vie de prière. Nous allons combattre vie de prière. Nous allons prière. Alléluia. Diable à prière. Nous allons combattre. Nous allons prier contre Yakovanda. Mawa. Mawa. Oh là là, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers toi. Qui te donne la paix, qui te donne tout ce dont tu as besoin. Et pour la vie. La vie, et pour la piété, comme un homme spirituel, comme une femme spirituelle, un homme de prière, alléluia, un homme de bateau, il y a prière, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localisent ce soir. Le boko n'ensemble finikayo, et kambayo, et tambusayo, nakombo na Jésus Christ, oh mona. Mon ennemi non zombie, bien-aimé dans le Seigneur na bomo inayo. Alléluia. Alléluia. Yo yo zali kobela lo boko na zombie na ngai bikisa yo. Yo yo kangama na ba chaîne au nom de Jésus ba na brisé par le nom suprême de Jésus na brisé ba lien nyonso ba chaîne nyonso kanga bomo inayo na buki yango. Alléluia. Sois libéré. Sois libéré. Na déclaré délivrance totale la bomo ya moko na moko. Zambe Zalkasima Maruba Basali na yo. Alléluia. Koki sa délivrance totale. Pour la banane dans autres bas comme esprit. Comme esprit bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Zamba visité yo, Zamba pensé au manamisu. Alléluia. Zamba batte la yo. Dékonanga. Zamba dans la solution, il y a un problème là yo. Pourquoi les lots? Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons. Faites toutes sortes de prières.
par l'esprit. Alléluia. Tant que vous allez kaka mutu anzoto se plonger na yo na esprit te, na esprit ya nzambe te, ya yango nde ti okokufa na yo kaka problème na yo esilité batu ya molimo nde batu baza na elonga yango nde makambo yo epesemela bango to retenir na pokwa lelo. La prière par l'esprit est puissante. Yango de mutu ko renverser nyonso ezali boso na yo. Yango tant que ozali nano superficiel, yango eloko moko te eko changer bien-aimé dans le Seigneur. Yango de tina o tozali ko ila pokwa nyonso ete tokoma ba homme et ba femme spirituelle. Bien-aimé dans le Seigneur, ba communiquer na biso ezali boye. Bien-aimé dans le Seigneur, semaine ezali surchargé samedi. Yangonde ezali space samedi ya suka tokozala na veille na biso ko banda 5h ti et ngonga ya 6h lokola veille wana kombo nango ezali 1h avec le Seigneur, veiller 1h avec le Seigneur, mais tant susu ba mom susu ko mona ke to banda to bandela ngo de 1h à 2h ou bien de 3h à 4h ndenge Saint-Esprit akokamba biso bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde va communiquer la biso. Le reste est comme d'habitude du lundi au vendredi. Na tongo ezali culte ya tongo et nangonga 6h kozangate mais ya samedi na dimanche pendant de 5h30 samedi ya suka yangonde ezali na veille na biso. Pourquoi nyonso nangonga 21h kozangate bien-aimé dans le Seigneur yangonde yango tozali na culte agressive du soir avant Yakolala et bien aimé dans le Seigneur lokola oyo yango ko zangate bo invitaka pe batum susu baya ko rejoindre biso dimanche nonso nangonga 17h bien aimé tozalaka na émission na biso parole de vie pona koyoka ba enseignement biblique ko zangate ezali moment moko o ke batu tozaka tellement libre mais nazomona yo na noté bien aimé dans le Seigneur nase awa beaucoup taba coordonné na biso bien aimé ceux qui ont un problème spirituel au benguiso était to sungayo et pay compte PayPal ezali wana na compte bancaire peut Nathan na biso ezali lokola tango ya kalate que ezalaki obligatoire awa et committant ya koseme Bible lobi ke o ya koseme muke arobuka pe muke bo seme pour ensemble et na ba don volontaire na bino donc eliko le bazali ba soutien pour na musala oyo soki ozali ko seme muke oko récolter pe muke Bible de le biango mukolo ko pesa keno na pesa enseignement sur ba offrande ba dîme ba don et na ko seme ndenge talaki na tango ya kala pe ndenge to komi na tango ya Yesu nyonso na ko ya nango ete mutu nyonso a comprendre na ye bien-aimé dans le Seigneur ba micro ndo zo le belango to kende ko zoango et à gratuité bien-aimé dans le Seigneur. Yango ba ordinateur ou ya makasi to zongo gratuité bien-aimé dans le Seigneur. Toki na no s'abonner na yo ndeko nanga, s'abonner na yo afin que ezali pe moyen ya ko sunga musala ngo bo laikaka, bo sala ba commentaire, bo partager afin que musala oyo ekende liboso. Tant to komiana, to komina suka, to kutani susu lobi na tongo yakana na culte ya tongo na 6h pe tozo continuer na jeune na biso pour la vie spirituelle na biso tout le monde en changement na vie spirituelle na biso au nom de Jésus butu malamu na mutu nyonso amen 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 amen.